téléspectateurs Nabiso, Balandi à Safosi TV. À chaque fois, nous vous disons que nous descendons sur terrain pour nous avoir information. Les lots, tous en akati émission Nabino, au Bolinga Mingi na kombo ya parlant de Nalingalo Elinkolo Batolo Belana. Na numéro Nabiso ya lelo, to yambi mwana mboka oyo. Comment Alobaka bien, c'est vraiment quelqu'un qui se donne la peine pour l'intérêt de ce pays. C'est quelqu'un qui accepte de défendre la cause, l'intérêt de la nation. Comme fils Moukoko, na Katia IDPS, Azali chargé à mobilisation. Exactement, mususu na yomba liboso au monaye tant mususu pe oyoka kaemba la mingi lelo je crois au copé ça lisusu matoi pona koyoka fils Moukoko, l'homme brillant, l'homme infatigable, l'homme qui défend la nation, l'homme qui accepte même de sacrifier sa vie. Ezali mwana mboka fils Moukoko to ko pese maloba mbote mwana mboka fils mbote dino. Mwana mboka to yambio na émission na biso, émission na bino, émission oyo elobelaka makambo nyonso politique, religion nyonso. Lelo na kantina mwana mboka fils to lobela quelques points oyo na osepelana liboso mwana mboka a se présenter avec des précisions yemoko epai na bino balandi bongo nde to ko bana ba point na biso eza prévu. Ouais, kombo na fils Moukoko. Donc, le fils Benoît Moukoko, secrétaire national en charge de la mobilisation de l'IDPS, Etienne Tshisekedi. Merci, mon mboka fils. Tokobana masolo na biso na likambo etali évaluation ya marche ya le 30. Ngambo mususu balobi ete marche wana échouaki bo réussir te et bandio l'accès déjà que peuple aza suna sima na bino te boni bino na ngambo ya IDPS évaluation ya marche wana le 30 bolobini. Ouais, d'abord marche yo sans billet de banque ndenge bango basalaka ba marche ba 5000 francs marche wana alaki réussite total. Donc marche alaki réussite total loba ozangi ba notion ya démocratie pour loba que marche échoué. Marche et à la réussite, ce qui va empêcher yango déjà les réussite. Tout mona qui muto azangi soni ya komi pesa kombo que général sans pitié Kasongo à l'école na TV pour na ko betisa mbela ke batu ba telema pas même 5 nanzela ko interdire même ba peuple ba telema na mboka oya bango wana premier point. Deuxième point, tout le monde qui a bis la Société nationale à transport Transco et ça là qui déficit donc il perd il y a au moins 10 millions de dollars babi c'est le cas vide. Moi mboka 10 millions de dollars au calcul qui on est ouais selon Radio Okapi recette na bango qui ndati na 10 millions de dollars selon Radio Okapi. À part ça l'effet que Tobima qui n'est tinga na bima qui déjà ba kanga kinga les 30 wana c'est déjà quelque chose. Et le secrétaire général Jean-Marc Kabound à Sala qui marche binomo bomona qui na ba chaîne misusu comment bayaki ko betaye ba ballonnette comment bayaki ko betaye ba cross pays les pouvoirs en place na ba milicien na bango ba yoka ki atama wa ya mwana mwasité ba betaki secrétaire national collègue Nanga Patricien Seyati Kovimbise Lissou sans pitié. Est-ce que Zalaki Pouya Saki Mutuma Kasito Mato Mangongi te po balobaki bato ba bimate bato ba sanganate marche ki muta pekisa ki Zalaki pona bongo te. D'abord marche jamais mutako pekisango. Pona nini? Pour article 26 de la Constitution et lobby que on informe l'autorité municipale ou administrative, on ne demande pas l'autorisation. Mais bango kuna na ngambo balobi ata information ce qui autorité monique ekozana ba danger akokipe koboya. Le problème est à danger moko ezate Kabila ne veut pas que peuple congolais à faire attendre voix nae. Kabila a violé la constitution ya Congo depuis article numéro 1 où ils ont bakembo que la République démocratique du Congo tina article la souka. Donc Kabila violé un tina article donc il a 229. Kabila violé la constitution.
Kabila a constitutionné mon mboka fils balobi article 70 yango ndezo côté la Kabila yo lobi sous sa violé yango banana 1 à 200 ce qui combien article 70 ezo côté la Kabila interprétation ya batunde za mabe le président juriste pour yo interpréter parce que bata cour baza juriste mais yo est-ce que ça juriste pour interpréter plus que bango wana za cour mo ko benga juridique des cour politique soko mona bavundwa baboya ko voter ba loi misusu balongwaka parce que les cours moko dicté ce sont des gens nommés baza bato ngana ko benga bato baza na science mais sans conscience ndenge liawa lobaki science sans conscience n'est que ruine de l'âme eza bato bazoye ba makambo bazosala lobi bakowanga na pe place na bango eza na boloko lokola président ya cour constitutionnelle à Côte d'Ivoire kasi tango oyo kasuma ba boloko fils mwana mboka nde bozo bangisa bango bazoboya otika tango misusu les problèmes babanga te boloko na bango ezoye bana po eza déjà consommé baza bato bazopesa pouvoir au beki cour constitutionnelle wana dans ces pays d'abord au monde les babenga ngo même République démocratique du Congo RDC ngana komo benga ngo république dictatoriale du Congo au changer mboka lisusu Congo démocratie mo ezate na mboka o tozo vivre wana c'est qu'il faut changer notre drapeau donc le problème d'abord bazo mériter ko zana na babiloko wana te donc soki na koloba non likambu moko ezali ke marche ezala qui récite. Ils ont arrêté beaucoup de combattants partout dans le Congo. Ceux qui marchent à l'air récité, ils ont incendié permanence dans le Congo. Bakangi batuna bakivu partout, batubi ba président ya fédération IDPS Kasai Bambeli. Donc na matabi ba panzi permanence. Donc balakisi ke bazoko ka voix pacifique te metro tika bango te tozo programmer bango deuxième eloko na cadre ya masolo. Donc poto les point au mwana mboka pona yo marche ezalaki na réussite totale. Et alaki réussite totale malgré que atambwisa na binga mona bakanga nga ezo prouver que tout marchaki. Donc malgré que batambwisa ki ba police na bango politique neti ya Kadhafi na ba catch na bango ya moto ya onde nazo lancer pas appel. Yo mutozo landanga partout zo landa soko za na ndeko na o aza sportif. Yepsa sport eza et sengi loyauté. Bazwa na 5000 te pour babanda kosala makambo to mona so ba maître volontaire. To ko se laisser faire te. To moni ba komi kozwa ba sportif pour ba mema bango na place so biso to kokati makambo to zo sala eza na to mona sportif mo a gagné Jeux olympiques te na Congo. Ba kendaka Jeux olympiques pour ba beta bango pa bana mike ya ba 18 ans. Voilà tozo signaler au judoka, au karatéka, au boxeur, na to mona muto ali biso médaille awate. Mais le kola bino ba komi on ba utiliser bino na mambo etali ya politique. Bo se rappeler na o esalama na Saint-Thérèse. Bo se rappeler na o esalama na Saint-Thérèse. Wana kangi parenthèse, marche ya la qui récite tozana programme on a dévoilé dès que tozo continuer émission. Merci mwana mboka fils tozo ko bana émission na biso bino balandi ya Safosi TV la télévision de l'Aigle. Tango msusu bokuti biso na katikati toyambi fils Mukoko azali chargé à mobilisation na kati ya UDPS. Azali kolimbo la bozali koyoka bino moko to ali kokoba mwana mboka atolobela na congrès ya Chibala. Jusque là batu bana kati ya confusion bazoye bate et pas Chibala zoloba IDPS ezaya ye et pas bino bolobi ya bino auto sala congrès na moko kuna na kati ya congrès ba voter président alobi bazo récupérer na permanence finalement peuple azoye bate alanda IDPS wapi ya Chibala to IDPS ya limité mwana mboka meka kolimbo la population aye ba position eza nini oyo ezo salama lelo jino na oyo bisayo et c'est salama kala oyo ezo salama lelo c'est salama ezala na mutu moko komone alaka membre ya IDPS dikonda akendaka na kombo ya IDPS oyo akufa na mbujimai na salmi ba beta mutu na mesa bu akufa kali kola kombo ya parti oyo ya ba martyr oyo ezala na moko Sukiba Samaliba l'un des présidents ya IDPS auto banda benga machine F
akangama na kombo IDPS o lelo azalaka te ezala na président Liao Marcel asalaka IDPS national lelo azalaka te. Non, le problème qu'il y a qui sème le vent récoltera la tempête. IDPS est un parti mot sacré. Oh makila bato ezoganga nano ezoganga ki démocratie kota tibala ba billet de banque oyo azwi ezopesa vertige pe eza sala aventure oyo azosala. Il était secrétaire général adjoint poste moko kutu abondelaki alelaki batya ye po ayebaki kazo préparer kuna yo. Est-ce qu'un secrétaire général adjoint peut-il convoquer un congrès parce qu'il n'engage pas le parti vis-à-vis des Tchèques? C'est le président de l'intérim qui est Jean-Marc Kaboun, le secrétaire général, qui peut convoquer un congrès. Mais il y a une raison pour laquelle le Monique a sali congrès à un moment Mobutu va voter à demi président, va passer bâton commandement donc côté aussi que bolali. Biso tozana statut paie en plus de cela les a folie à ba billet de banque. Au moni so mutola lanzala trop l'aime so ko oyazo sala excès nako benga excès de table. Bien sûr. Tibala ye moi yebi que histoire na ye. D'abord IDPS même est comme 1000. IDPS au ba combattre ba téléma na sans été eza combien? Na tout nous dit. Ah moi mboka mitune za yanga bien za yo. Na ko pesa ka voisin na biso ki ba sawa. Et comme école. Mais toujours panneau décoration attaque combattant moko ata membre à famille moi téléma na te pas discuter politique. Mais IDPS au batu balongwa ba bibwa ba mikonga ba kanluka po baya ba téléma za moko ya tenti seke. Mona mboka to moni pe na simati bala batu na kongrès na bango to moni penza batu na siko ba uti wapi baza batu ya sikato ya IDPS ba ke kolanda eza nini. Le problème est ça Batouano zo bengana eza ba incivique au tibalazo kende kozwa moyena ba 5000 francs. Kasi ndenge moko pe la mère Menda lobaka ba oyo balanda rabino na sima baza batu oyo batangi te baza ba incivique ka ndenge yozo lobana bango wana. Non, le problème moni Mende d'abord bon perroquet national comme on est déjà communauté européenne et tangiango déjà analyste kuna. Ah bon? Azela okende ka kuna na ba sanction ba préparer les. Omoni a lobaka pas ça la Kabila sentiment zo ba 50,000 na wana zo na ba point de presse wana. Tous ans après, à provoquer Babilo ou à poisson mbongo. Le problème est que Oyo Bango Baola, Biso na IDPS, tout tikala jamais copé Sambongo, Biso est bénévole, mais Biso ba nationaux, depuis Banoma Biso, salaire exaté, et en combat tout installé, état de droit. Chibala. État de droit est installé jusqu'à ce que Kabila Rozalawana na Bukonzi wana. État de droit na kisaranini. Po batu mingi bayoka kaka état de droit ezanini o IDPS banda bandi bitumba na installer yango kati. État de droit d'abord eza liberté d'expression. So itokomo ki pas na no basafu TV. Po na ba chaîne a biso toko lekate. Bino bozo sunga démocratie, yaonde ba kangara bino ba botola bino ba caméra. D'abord félicitations même na bino ba to internet boyo permettre biso poto ko passer message. Mais ba tu musu ba fingi biso ba internet ba bito obebisa musala ya presse za la bongote mais yo lobi ke biso to sunga bino siko biso to na ngambo ya ko sunga bino to ya obebisa musala presse. Bino bozo soutenir biso na cadre bozo soutenir le peuple congolais pour s'exprimer boza onga na ko benga la voix des sans voix. Parce que la chaîne na bango ba verrouiller yango ba tia système mo ba obenga ya régulation c'est sac. Soit disant c'est sac. Au mona ba manga ba osa ba Daniel Safwa wate. Ko interdire pour muto lobby vérité à journaliste à tendance. Mais na poto to mona ba journaliste msusu azar républicain. Msusu azar démocrate. Biso tozo interdire te bango ba zana ba journaliste na bango. Ligne éditoriale d'abord ya chaîne na bango télé 50 oye bango. Ligne éditoriale na bango eza sensibiliser et faire le marketing il y a président de la République Joseph Kabila chaîne na bango ben mission na soko moni mission sous ces les gars ba ki mission na ba piéger yango na cadre qui ba piéger ndenge ba piégeaka ba propos na ngao na lobaka ke église catholique il fait courage ya koloba
bazui sinon te kanda peuple eza musika te bake bakati yango na télé 50 balekisi yango nga na tindi bato babuka baeglise catholique télé 50 wana bakoselanga makambo mais tellement que eza mensonge ezwanga yango nga te le problème yali na moment tozoloba oyo omonaki epati bala wana eza elenge ye na asili l'air congrès yango esilaki mpo toyebi makambo na bango ya mbongo ndenge esukaka na suka bawelaka mbongo babundaka na asili congrès yango l'air esilaki bafingaki ye naza sili me makambo oyo eti bala azolota ndoto ya kotelema balotaka balali ke aya kozwa permanence oyo ya biso oyo naoloba la porte est ouverte baya bakota bazwa permanence totala bango soki balingi baanticipe le 31 décembre wana te baya kokota mwana mboka parla yo lingi kolobaki donc nyonso oti balasali congrès na ye makambo nyonso eza nango eloko te ezopese te epuis permanence bakozwango te bakotikala kozwa pas même nakoloba centimètre ya permanence to permettre yango te ou bien ekodégénéré makambo misusu wana tozoloba ngo tosala blage te na kande bembe onde bakanga wana donc lupango eza Tshisekedi nda asombela biso atika héritage tibala atiata 100 francs te Tshisekedi asomba yango na indemnité de sortie na tant que premier ministre mais bango balobi ezali mbongo ya bacontribution ya bamembre ya UDPS eso même na poche ya Tshisekedi te yango wana loko eza ya bato nyonso donc bango nde baza bakolo UDPS bango nde baa na UDPS original bazo ya kozwa yango chite mwana mboka omoni mututu alobaka na ye mututu aza na munoko akoloba mututu aza na munoko akoloba mais nyonso mutu alobaka na munoko eza vérité te tibala ye moko ayebi ke na conscience ne lupango Tshisekedi asomba yango na mbongo ne mo propre ayebi yango na mutu na ye ayebi kakoya kozwa yango te po soki baye po bazwa permanence oyo bato bakoya na zoloba bango bakotika nzoto na petit boulevard wana tozoloba ngo soki baye bakotika nzoto na petit boulevard tozozela bango nde toza wana na bakoka koya wana un point ezala oyo mubaki azobuleke asalisa congrès basala ba IDPS ata 1000 mais IDPS eza moko na baélection ya 2011 IDPS oyo ebimisa quarantaine de députés oyo tobengana eza IDPS oyo ya Tshisekedi est-ce que IDPS qui va sebimisa député ata moko kaka ya Chibalo asali na bambongo elenge ye onde kobimisa ata député lobby ozomona te eza oyo babengaka Cook Tijouar Cook TV eza aventure de Cook Tijouar de Cook TV lobby bokomona eza vertige ya bambongo ne wana azwi oyo azozwa ya bazo corrompre ye et pas bendien pour basalaka basupu na tolo bakotisala na basoso epola na mboka oyo. Merci mwana mboka fils chargé à mobilisation na kati ya IDPS. Ceux qui nous suivent, nous sommes Safosi TV, la télévision de l'Aigle. Tozali na kati ya émission o bolinga kaming émission na bino parlons d'eux. Na kati ya parlons d'eux tolobelaka makambo ebele ba sujet ebele et lelo tozali na fils Mukoko chargé à mobilisation na kati ya IDPS alobi bien ba IDPS mususu eza ba IDPS te IDPS eza moko wapi esika fait Tshisekedi atika bango mwana mboka toni tolobela loi électorale to éviter population linga comprendre d'abord bazoloba seuil à 3% bamsou seuil à 3% pezo lekela bango bazo comprendre te bamsou balobi o soki $1000 bamsou balobi en fait peuple a pour ça comprendre qu'est-ce qui se passe avec la loi électorale que l'opposition veut boycotter, l'opposition ne soutient pas, mais batumingi nangambu ya majorité bazolo bakeza bien baza derrière bango. Mais pourquoi kaka opposition soki babimisi loko mo opposition boyaka. En fait nini e bomba mina kati mwana mboka zana posa ayeba population zana posa ayeba nini obino bo comprendre bomba mina mboka oyo bango bazo yeba te mais bino boyebisa bango maloba na yo mwana. Le problème d'abord il faut pas comprendre déjà qui connaît nanga ndenga zana a suna confiance na biso ya opposition te wana nanu déjà seni oyo selon constitution et sengela ke zala organe d'appui na démocratie seni komi organe d'appui na glissement na kosala biso calendrier électoral moya élection ti na décembre 2018
déjà seni lokola comme organe d'appui na glissement boyokaki ba sonorisation oyo ya réunion basalaki na Kingakati oyo nanga caporal ya Kingakati aobenga Kabila messieurs wana na chango pembeni nanga zoyela biso makambo ya vote na tikina mambo bambongo ba député wana po wana eza nano escroquerie nanga zoyela biso makambo oyo ya vote électronique dino na informé yo IDPS eza parti ya batu ya mayele toloba pamba te na 2006 na Hollande baboyaki makambo ya élection ya vote électronique wana na RDC oyo tokoki kozala na 70% ya batu oyo baza ba-analphabète bayebi otanga te na kokoma te bayebi pas même koutiliser téléphone Android oyo la ba vote électronique. Donc le vote électronique est facile et puis ça la rapide ba résultat bozon ba moko. Ba résultat wana tokozwa nini ba kokende kuna ba très bien na ba candidat na bango te. Il faut totanga papier moko Gino to tie pembe. O basali erreur to tiango pembe. Mais balobi mbongo ezate vote électronique ndé eza moins facile. Et qu'on permettre les dépenses les amuke pe mambo ekendera ba matériel wana bazolinga basomba wana ekokute te pe biloko ngo ezouta wapi ya ba vote électronique ana ezouta Corée et pas mutu wana ya mpusi ana pingi so pingi yon est-ce que kuna démocratie ala mais est-ce que ça la machine électronique est en rapport na démocratie na mboka na bango d'abord ezouta na pays mobo ezana pays voyou ezana notion de démocratie te to boy makambo pona biso d'abord. Na sport baloba, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Donc c'est l'équipe de Kabila c'est là la Silisina noté. On n'échange pas l'équipe qui gagne dans sport baloba, mais si une équipe est échouée, va changer. Toujours changer, c'est ni wana pona biso toujours tenir compte na ngote. Momoni que ceux qui le lobo changer c'est ni. Makambo kozonga su ne bandeli na esika mambe kende liboso. Makambo kozonga ne bandende ni po luka président mususu ya nini ya seni basa la composition opposition patinda batuna ye bomoni yango eza makambo oyo pouvoir nde atira yango à longueur eza makambo oyo kosama na jour moko omoni makambo ako mandate batwana pouvoir nde atira yango à longueur pouvoir nde atira yango à longueur le problème ya ligne biso d'abord tozo Seigneur tozo longola ngona bananga parce que transition tozo penser tout ça la transition sans M. Kabila c'est constitutionnel sans M. Kabila ndenge nini bango ba s'accrocher na article 70 na zongeli mwana mboka bino bolobi sans Kabila e ko sala mandeni bo expliquer mo population pas zomi tuna e ko sala mandenge nini Kabila e pa yazana mandoki na ye bo benga na Kabila ndenge nini to bo sangana na ye bo sala transition ko sala mandenge nini transition sans M. Kabila ezo sama conformément à l'article 64 oyo lobi ke so mutu avandi na bukonzi na makasi peuple a ko résister déjà eza transition sans Kabila peuple a ko se débarrasser na article 64 na minduki ozoloba na yo na minduki ozoloba wana ya Kabila ana Kabila omoni munduki moko te l'équipe peuple aza na détermination peuple aza pour un sacrifice. Mais moi, je suis sûr que le peuple oyo aza déterminé parce que tant que bête a raga moko to batu balali coucher bakimi bakoti na bandako. On assure vraiment population oyo yozo ko faire partir na yango population congolaise. Akobanga mindu kité akobima na balabala. J'ai confiance à la population congolaise. J'ai confiance dans la population congolaise pour à sa quota qui n'est école à Tshisekedi ya kolongola kobanga. Ya on est toujours sensibilisé. Toujours sensibiliser batu nyonso bakozala ndenge moko te mais na koyebiso eloko moko révolution ya front patriotique ya Paul Kagame babandango na 27 personnes mais tout ça ngisa bamboka te Paul Kagame za Rwanda wana nazo yebiso yo le problème qu'il y a peuple congolais ti azo souffrir yeba ke ko bange zolongo il faut ça la sondage yo a journaliste oko sentir que ko bange zo longwa na ndenge dollar yo ezo dégringoler zo mata na ndenge même ba soda nde bazawana bango mo bayebi
basoda oyo lobi ke des fois bakoboma bato et alors basoda na biso oyo te mwana mboko za na ba preuve 16 women watch what uto lobati elobini Kabila akotisi ba 123 na la police. Est-ce que ba M23 baza ba congolais to baza ba congolais? Ce sont des Rwandais, des Tanzaniens, des Soudanais, des mercenaires. Baza ba congolais, ce sont des Rwandais. Akotisi bango ba témoignage zali na ide ba boma peuple congolais. Mais tozo yebisa ba M23 yo muto yebi kinya Rwanda oyo kalingala yebisa bango. Oyo za mabela kimbango ya Lumumba ya Tshisekedi. Gomande okoyeba géographie mais Kinshasa ngande naza na limeta na rodenda na bimina mombele na bimina yolo yo 123 koyeba Kabila zolinga mema bino ba bouc émissaire. Le problème il faut boye bango Kabila zolinga mema bino ba bouc émissaire ba 123. Un vrai Congolais policier Sokotali a Somaralem sous bal likolo abeta rande kona été. Même bato bazo kufa nazo loba boye. Tabande babosa na de longine so bomie. Mais ba Congolais union so pouvoir ba kotisi ba 123 wana ebani. Ba kotisi ba 123 na idée était babuma peuple congolais. Mais tozo yebisa na bato ba yebi Kinyarwanda ba yebisa ba 123 oeza Kinshasa na Gomande bako maîtriser moi géographie awa biso toko denda na limité toko timombele tobimi yolo tokei. Mais 123 yebi Kinshasa ayebi ka boulevard au place ba placer. Ça c'est un point. Ba soda na biso ba bomara peuple congolais d'abord nazolo banabino eloko boye. Nzambende alobaka okokufa neti toana manifestation le 19 décembre Nzambende alobaka Nzambende azana clé ya vie ou la mort. Soki Nzamba alobaki okokufa te pourquoi continuer à vivre avec ces pouvoirs ici au yozo bomabatu chaque jour na nzala tolongola kobang liberté na biso ko uta jamais na Monisco, ça je vous l'ai dit. Et d'abord moi je n'ai plus confiance dans Monisco wan. Tina mona Monisco et Telemi Boye ba okanga secrétaire général Jean-Marc Kabound ba démarrer ba jeep na ba kei. Naza confiance na ba onte na mona bango pe ba yela makambu et ko koma pe ne tape moto s'occuper na bango comme si ba yela makambo mabulu ya diama pe a na Congo. Ba yela cop. Monisco wana moi je n'ai plus confiance na bango. Liberté peuple congolais et ko uta kaka na ye moko. La charité bien ordonnée comme par soi-même, ni de l'Orient ni de l'Occident. Chité na likambo ya ba M23 olobi ke Kabila tie ba M23 vraiment eloko wana aux assure vraiment que ba M23 bazali et ceux qui bazali aux assure que elongo na ba M23 peuple a rolonga bitu. Le problème est ba M23 basé le côté et ça ba ventiro ya Kabila salaka ba M23 c'est une sale rébellion. C'est une sale rébellion. Mais le peuple congolais, il faut se prendre en charge, il faut se défendre. Sinon, tu es comme néocolonialisé par Bapaya Nabiso ya pembeni. Pena moment où tozo lobao na minito tozo lobao tozo signaler que toza na marche le 19 décembre. Moi anticipé c'est bon le 19 wana marche à moi aux ndengeni. Tout le monde a les 30 heures qui réussit malgré côté musuba tambola guité malgré ba musuba lobi que ça qui échec yobi. Est-ce qu'on assure que les 19 au peuple a dit mali sous pour à ça la marche et le monde abino tozo ça la mobilisation tozo penser que marche ya mbalo ezala éclater to engloutir bango tozo yango ne nazo lancer appel bino bato boza libanda o bolandara dino partout bolandara bango po bango ba journaliste à liberté. Ceux qui biso tozo sa manifestation le 19 bino quand même kuna bosa la marche moi ba liberté boko sa la marche bozo mela cake bozo lia moi gâteau moi coca
bamboka na meza quand même na moi ba notion place boza libanda tout ça la ba marche moko simultané na moment obiso tozo sala bino pe bozo sala kuna pona ko pesa son na cadre ke bato bayoka ke na Congo ça ne va pas boko sala sitting bo sali sitting na moment obiso tozo sala mais nazo constater comme si les biso tozo lancer l'événement bozo observer biso mais na lobake loko moko epa ya batu mboka bapaya ezane toza likolo nzete suka il faut quitter awa toza na pouvoir moko voyou moyen oya wezate soko ye lelo ke na villa wa omona na kati ya Gombe ngaku na loba na benga ngo centre ville te na benga ngo commune na Gombe omona ba fulu ndenge sali ba montagne omona mboka ndenge za ba prince ndenge toboka o kamwa mais tozolanda na la voix de l'Amérique ba oloba ke Congo et vexaka 50% ya coltan mondial eza na 30 compagnies ya coltan na mboko kaya seza na ba Congo eza partout cimenterie belé mais mboka ezo toboka kaka ko toboka ba ela biso 5 chantiers na ba chinois lelo nyonso basala ezo toboka donc pouvoir où essayer échouer on doit changer l'équipe qui on ne change pas l'équipe qui gagne, mais si l'équipe a échoué, on doit la changer. Et tous a déterminé Tobima, tous a bino appel ma casse. Tous a besoin d'appui nabino. Tous a besoin d'appui nabino moral, appui financier pour t'organiser Makambu, pour t'okende. Devant le vent, yom tozon di mate kabila okende, nazolo bano boye. Devant le vent de l'ouragan, mir ou pas mir tombe. Ata butu eza mulai tongwe kotana la kabila mobutu akima abosana lokola sapato akima na boulevard azokende alati ba pampex oyo eza ba vérité yo mona te ka omona ndenga komaka te o tozo sala bino bozo mona pamba yango nde numéro na nga parce que nga na koma na nga bilanga ba soda na roboto la batel si balandi à Safosi TV na émission parlons d'eux na ebiete boyoki mwana mboka fils mukoko chargé à mobilisation ya IDPS ndenge moka lobi IDPS ezaka moko na limité wapi sika siège permanence ezali et toliki ete bino ba oyo bolanda Safosi TV message yo ekomeli bino mwana mboka fils apesi numéro na ye olingi ko contacter ye benga ye na numéro wana olingi pe ko contacter Safosi TV numéro eza na bas de l'écran tokomi vraiment na suka tokobosana te ko remercier balandi ya Safosi TV baye bavandi na mboka Donald Trump na États-Unis mutuloko la mama Charlotte Ngoma na kati ya États-Unis yoza na Caroline et lokola madame Fifi Mvula la grande dame na kati États-Unis pe longona mobali na ye Olivier Kaku Safosi TV za wana pona kozwaka ba information kotindela kabino boye bakandenge nini mboka ezali kotambola bongo tokiti na Grande-Bretagne oyo babengi Angleterre kuna na kati ya Manchester tozali na molandi lokola Anastasie Dayandi mwasi moindo la femme de grâce boye binenga tekela bino ba mafuta yo zana posa opakola mafuta ya malamu période ya hiver ozo te ya malamu mona Anastasie Dayandi na kati ya Manchester na kati ya Manchester et puis ba msuba zotekela bino ba mafuta alekisi a otila oba 30 livres mais soko kepa Anastasie Dayandi okozwa mafuta ya bien à prix abordable ke baba msusu ba otekela bino ba mafuta eza piraté mais Anastasie Dayandi vérifier au mona que délai nango ezana nous et puis to pesimbote na molandi monene na kati toujours ya Manchester Pipe Miyalu la dame de fer talaka ka binonde bo sunga Safosi TV continue ko exister to kitina kati ya France bana France boze belé bo limbisa soki na kotanga bino nyonso te to bandi na mama Brigitte yo zali ko France binonde bozali ko soutenir mosala o ya mwana na bino Safosi TV boyebi kaka ndenge botinda ba matériel mosala ezo sala yango yo longo na
papa nangai Senghor na kati ya France, papa Senghor mobali ya mama Brigitte, wana papa nangai ya mutema na lingi bino mingi bovai na mutema nangai tozana bandeko ya Shalom, mission évangélique Shalom na kati ya France boze belé lokola Jili Kanza na kati ya France. Na kati ya France toali na Vincent Kizeba, toali na Pasteur Beni Matondo, toali na 100% bio papier to mesana ko pesa bino bambote bana France, bana Shalom boza belé na kati ya France. Torokoba na kopesa kabino bambote bokoba na Holandaka chaîne o boyebi na nzela ya chaîne o nde bozwaka mate ya papa na bino, papa na biso Pasteur Valentin Mazayakana, bokoba na ko soutenir chaîne o ezali ya bino na kati toujours ya France. Tozali na bato lokola bazali ko soutenir biso lokola papa na biso papi bakambo mavioka wana nde papa ya grand jogo yo boyoka na kati ya Léopard bakambo wana nde papa na ye bazali bato bazali ko soutenir Safosi TV na kati ya France. Tobosani te mbote na motolokola Laurent Kambala wana mwana poto Laurent Kambala très fort na yebisa bino ya ndenge ya GT sika zali baza bato nde ba soutenir Safosi TV na kati ya mikili azali prêtre ya osakanate. Donc soko moni Laurent Kambala soko zanga ki chaussure kitoko rozwa yango, soko zanga ki veste oyo pena ya nkoma rozwa yango parce que bilele pa na eze loro pamba. Donc baza bato ya makasi oyo bazali ko soutenir toujours Safosi TV. Bongo tobosani te Cornélie Kabisa la jolie de Kinshasa, zani mwana kina ani mwana potote, mais la fille douceur, la fille en douceur, soko lingi kozwa douceur pusana pene ya Cornélie Kabisa yeba kozwa douceur ya bien vraiment to komi na suka. Bana poto bana Kinshasa bo continuer ko soutenir chaîne na bino oyo mbala ya sima bomona boyebisa bandeko basa abonné na bosanité na frère nangai na Afrique du Sud badungandu mes condoléances toza du cœur papa akufi mais toyebi que nzamba za na bomo ya yo yango yo elongo na Blaise Mukoko tobengi Joli baba na Shalom elongo na bana nyonso baza na kati ya Shalom na kati ya Afrique du Sud topesi bino bambote belé boko bana soutenir chaîne na bino to kanisi ete tokutani mbala ya sima bo s'abonner boyebisa bandeko belé ba s'abonner vraiment ekoza malamu mingi tolingi bino mingi na kati ya Safosi TV. To bosani te na sima ya caméra ezalaki bongo Costanza ou mobali kitoko yende asimbi bilili na minute oyo yende asimbi cadrage bongo na kati ya présentation émission moumbu nabino mosali nabino Gino oyo boyebi ete azalaka ofure au moulin lelo boyoki ya bimi parce que boyoka ka Karine Ville alobaka ofure au moulin papa Serge ye yonde lelo bomoni ye yenda zali kobunda elongo na ba soutien na bino vraiment to bosana te chaîne oyo to ali na assistance Irène Aluma yende zalaka tant tozo sala zali ko assister et to pesi pembote na mwasi ya papa Constant, les grands caméramens, les grands photographes, bongo na kombo ya na madame Octavie mwasi ya papa Constant oyo azali les grands caméramens na kati ya Safosi TV tokutani mbala sima.